obimika na libula Clémenceau wana na métro obetika na mopanzi na gauche na yo omona salle mo ya mairie eza wana mairie ya quartier quoi conseil eza wana place ba fait tuer ça la na reine conseil eza wana kolia ofele komela ofele musique pe ya ofele balobi ekoyinda mabe tunanga balobi eza ya koyinda événement eza kaka moko na kati Allemagne babi le 29 juillet terrain jubilé d'or d'Agostar organisé par maman Espembo babi ba maman ya Aken contre ba maman ya Liège et za bonga koyinda ba vétéran ya Durand Colonne ba vétéran ya Vervé Liège FC Lissano Junior FC Lissano Senior et za bonga koyinda le 29 juillet à 14h hein le terrain ya Aken babi organisé par maman Espembo babi linga football. Puis ba maman ya Paris, ba maman ya Belgique, ba maman ya Suisse, ba maman ya partout événement zakaka moko le 29 juillet. Botu nangani. Première mi-temps zala. Deuxième mi-temps zala kasina, troisième mi-temps la kasko était de bandaki. Terrain kolia komela bantabanetika na Kinshasa. Donc bantabamo etumba neska na Kinshasa en tout cas bozora beaucoup déjà contact avec maman Espembombo, avec Jennifer Ikasi la maman de Janelle Jana Star moi c'est Pembe beaucoup à contact naie donc ba coordonner ça et maman Espembombo ça na babi le 29 juillet na terrain ya Aken ezala bongo ko ina mboka ba Bena Lukeni ma belle-sœur ya ba Arlette ba papi mvoa mada ya ba Sylvie Mbidi na bika oko raté parce que tozano wala ba Kinshasa mais ngai be le 29 juillet wana surprise ozala mena le bezate Polondo Yves Mavambu boyebi donc moi le bezate journée za kaka moko. Hein? Le 29 juillet. Salut très chers internautes, merci pour votre fidélité et confiance à travers votre site bien-aimé, site Nemno Bolingaka, CL News TV, CN TV, à Christelle Larose Mamou, Mamou l'Iranium de la presse. Merci déjà à Amiel Moulofa, notre caméraman. Wazaka toujours on a pour la couper Sabino ba image bien. Merci Nanzambi Asilko Batelabiso, Intalakaï Tatan Zambi Sotopesi, merci Teto Pesana Mususu quoi. Merci pour la confiance au bon message coupé Sabiso. Lelo na ko yambela bino moko oyabino oboyebi ming na ba poto partout dans le monde Aruna mère chef, Aruna mère chef, Léo vraiment na yambeli bino déjà et Amiel Moulofa fongola déjà caméra toza déjà Aruna mère chef. Bonjour Aruna. Oui, bonjour, bonjour naba abonné nyoso ya CNL na abatu nyoso o balanda sito na balinganga pe. Bonjour Nabino. Bonne santé. Ouais, santé ça bien quand nous mona par la grâce de Dieu ça va. Ça va vraiment en forme. Oko betela biso moi parcours na yo na ba nyonso ba yebi yote mais j'espère que ben mais moi rappelle moi parcours na yo obeta bana c'est un aussi. Bon na mukuse kaso na koloba parcours na ngeza vraiment mlaité eza na mukuse na banda au sala na internet c'est grâce à une consoeur aussi de mtu akota na mon internet na banda na Cliboa de Cliboa 2K Congo News et puis de l'eau nazai na sito nazaki na ucholongwa lisanga ya bana Congo et voilà bientôt va découvrir place na okende kalaté bientôt va découvrir place aux okende elo nini salut que olongwa lisanga bana Congo yo moko la likolam ki non mère chef abi lelo na olongwa lisanga bana Congo to mutu mo ba solongwa na kuna to elo msezo c'est passé quand non en fait elo ko esali vraiment na longwa na site wana na nous ali mukolo na site nda poussenga vraiment na longwa parce que azam tout monde a trouble na trouble vraiment na ba fille net azam tout monde a trouble azo mérité ou même pas cause à la ta boss à site mort parce que comportement neza vraiment comportement tout monde to ba ko benga ta boss ya site mort boy solona on ça la trouble par rapport ya nini oyo mère chef à lobby que on ça la maman côté ni c'est non bon na ça vraiment
te vraiment pour na repérer sa explication milai pour na ye boy na parce que ça mon colo place ça j'espère qu'on l'a émission parce que ye ndenge na seule émission boy na bien très bien comment il fonctionne alors lukape batu basa mo ba mascarade mo boy ba ko net ba ofinga nga batu nemo ko utiliser parce que on a za makasi na makambo wana ce que je peux dire est que ngande na sala musala nga boy tina na lisanga bana Congo na yaki pona musala na ya libala te na ya o ce qui pande ko na nga te na yaki musala na nga na sali musala na ba pienga mbongo abupia donc musala nga na elaki ba sona moni ke ba valeur na ngai mukolo site ba effort nga na sala zo e ba ko valoriser ngote azo mona ngo elo côté alors je préférais mieux na kilongwa place wana c'est que bando photo bien te non nga ko ça déjà ndé na zabwe nga kutu côté so ba futa bien te ponga vana bana musala bana no tuna salaire parce que na yebi que tube na zo luka musolo be tube no bolukinga eza pona musana nga alors nga na yebi devoir na nga fona sala yo pe mukolo site o yebi pe devoir no envers ngai na za travailleur no il faut na za na salaire nga ko sa musala ya felete yo yebi na kina ndenge za ka kubenga ba invité ndenge za ka pasi ba transport na biso msupe fo futela na cameraman ndenge za la kara mais ko yebi sanga so ko ke na site mo be ba futa to travailler ndeni ata yo ana so ba futa te na ndimi to kuto ngo donc voilà c'est ça et tout c'était normal. Paye des mamans pas écouter ça wana te ngane na za boye na so na sa musana ngai na lingi na le site na biso to na 2 caméramans ex site to na 2 caméramans na 2 caméramans to za bangwana chaque caméraman a tâche na ndenge zalaka donc ngane na za be musana ngeza na luka invité na benga invité yo caméraman musana za no za na pona ko filmer oza patron te un ba caméraman ba oyeba na ko pesa ba valeur te nyonso nzo te pa nani pa mukolo site ayeba ko éduquer ba caméraman te oza na rendez-vous ben caméraman ndoki aza kuna caméraman ndoki wana aza na site wana bakomana bandoki no wana cho caméraman ndoki cho ouais qui mta yo be pisa musala ye mutazo batu nyonso bazolongwa na site bazolongwa ye na tata na ye na ye mwana ya ndoki na tata ndoki na mwana derby donc ye tata ndoki okwa kindoki yango ko bandoki ba bango na bango ba monde mo tata ndoki mwana ndoki nde ba boma site. Ok, merci. Bon, si tu paraîtrais, rumeur ils ont circulé partout que ma fille Alisanga bazo longwa bazo là il paraît que bon la patronne a bino steering et on bozo longwa. C'est vrai? Non, ma chérie sexy vraiment non. Naneni non. Bozo wele là est tellement yango ndeti na mino bo longwa ka longwa. Non, déjà nebi no forme na mona ka profil mo chacha boyo so bo mais boss na yo na mona ka profil photo na profil a chacha ka boyo mone bo mone na chelongi acha boyo encore mi ko ba mbe ko makasi na chamu na boyo ye pa chabongo donc na yebi te soki azara ya kovanda so pas ya hotelema po na yebi démarche na yebi te ndenga tambola na yebi te na yebi ka boyo sko no ke wele na neti lo et l'eau moi ça katana c'est que moi l'eau mo peut-être patron bouda qui na peut-être au kanga patron no mutu mo yango te ça la ke même pas ngande na za boye na lisanga wana pone za bo panza Congo parce que ba journaliste bazo panza la raison ngo bo panza Congo ngai jamais ko tunatika no ko zana no tananga ya obana masolo mo boye ya ba milai na jamais nako santé loba ye aza ba patron mo bazara ba profitera na ba relation batu soka yebike non oza na relation tika bika vanessa obeta même suna tout monde be sola bien wana akomo lukasko netike akomiso pirier wana ozo mona ki wana mikolo na ka yo na téléphone osala bien yoko to pesa ba vie bien na site tango sko yo loba nga yo pesa ba vie ba finyo so osala yo le karaba on pesa ba vie tango déjà ozo loba nga makambo bongo au moins te ke ozolingo cha ngasko bloka mala landa ngoti ngande na zabona na tante ya okoma soki kolanda jamais même ceux qui va monter là ba montage ba ça la partie par là wana ba o tchaka ba vidéo ba o tchaka ba message le couteau ba ko marawana et quotité wana non to komi wana te merci à Papi Chako Papi Nzola Meso NTP Prod merci na ba nyonso o balingaka Vanessa Musao ba salutation na bino pourquoi na lisanga ba na Congo non to mona moi mobilité peut-être yo na 4 euros yeba ka ba fille yango pe ko panzana pourquoi bolinga ba mibate ka ba basi kasi to banini kaye mukolo site checker ye kuna
Oh moi mobile bon mbali nyonso boza bokansi okwa ke te mère chef lokwa longwe ngapena ke ko postuler na mekana peut-être bakozwa bino te bon moi no capacité pour qu'on a lycée kaka jamais ku tezala mist donc moi mbali musaba ngozaka ko simba caméra nende kuna biso simbi kuna donc musaba mbali kaya ngwana na ko monter mais o esali ko simba micro boy zaka ba basi yemo ebi pourquoi alingaka ba basi ngana ebi tenga pe na yaki na ngosa musana kuchika kuna zaka na ngo lycée bazona bango mibali te bazaka basi lycée na kati ya lycée bino moko contre mutu moko biso moko contre mutu moko c'est-à-dire que bino moko contre boss na ndenge soi-disant bazoloba o baba sine ba miyebi ngana mo sete na tikala jamais kozalango pe ngape batu kutu ne zabe batu beba on a décevoir batu belé je crois parce que ah mère chef yo te bino makambo ba beste te bino makambo lo bakate c'est ma toute première fois on a bi batu pena fa bon dimelanga pourquoi parce que j'ai travaillé à Cléboa na ça pe na 2 cas Congo News donc na ba site wana ezaki makambo mabezaki peut-être peu belé mais tina longo na loba ngate parce que ba on a mona nanga ezaki non importante na mona pe ba kolo site na bon to so na biso net de la nation ya Cléboa je parle avec lui très bien. D'ailleurs, lui, je le considère comme un père pour moi. Donc, na solana bien, na deka Congo News, mkolo site na solana ye, tu vois? Na solana ba boss, ba ex boss nanga ba site place na sala na sola. Mais pourquoi kaka na site onesco ngai le na lobby? Parce que ceux qui mutasa mutabuzoba, ba to soka saki ngana mutabuzoba. Wa biteke beza ba to soba ba tabuzoba, kwa msusu buzoba no suka kana bilamba na nzo, mais ba to soka okata penda forme. Donc amutabuzoba koleka yo. Donc yango lo esali que non, si c'est comme ça. Biso peto kotaka na jeune quoi yaza mutabuzo peut-être yaza mona onde succès na yango na force na ye ne bat ba olongwa ba oloba ndeza ça que cité mata or c'est faux au mona bat ba komo banga ko yana site pourquoi babiki ah site wana so bat ba omela te parce que ata zu mutu a remplacer mutu pona mutu mususu suka a hôtel sou libanda mona sou so mona sou film mususu mo boy a bosani o yazana ba ko bundela o pa bundeli o musala sala mona ona so pamba a koluka so luka hier era yona ya che trouble on a comment créer o azana site na problème pourquoi nini moko longwa donc boss moko je sais pas comment il est vraiment habité. OK merci tout monde peut constater que Cynthia Kapashi il pas auta qui peut sanga bana kongwa ou mélité à longwe yo peli susu obitenga pelelo na longwa pona ni ngai bon Cynthia Kapashi longwa ki na ba raison na moko o ye moko yebi no moboyo ka le kana ba mission loba ba raison na ye alors ngape na longwe na ba raison na ngai na olinga te na musala nga ba minimiser ba mona ngone ti musala mo boy pamba non na olinga mutu apesa nga valeur na musala na ngai ba cameraman o ba na site na complicité moko tata na bango bisika zawana bango nde ba oboma sito yango yosaki ba journaliste ba kinde ngana sina longwa lisanga o mena longwa ngo kala mena longwa ngo de akala ngana bandi osana lisanga depuis janvier ya 2017 oyo mais tina kangi mutema na to kanka mutema ma problème ezela kaka ba problème sur problème ba cameraman ko kosela batu makambo o mona ba bengu na ono aruna ku ndenge zabwe na ngana kena talaka na kena ko ta retraite na ko ta retraite parce que ne to zabwe mutu na mutu pa na temps ya ko zonga no epa nzambe to il y a un temps pour tout ya ko sakana ya ko mela ya ko bina ya mo po zongi poteno ape mona nango so na nango za pona nzambe ngana kena ba prière na ko ta retraite l'église 4 jours na lia raté na mela raté na so sambela nzoka ne kuna na lisanga kuna basi baseli ngai likopa mukolo site na ba cameraman na bandoki baza kuna o ngai nde na zabwe na osala site basi ba yeko zwa da film ko ba remplacer ngai ngape na oyeba na ngate ngana na retraite na kati église na bima bon nzoka nde ye soki nani soki pe mukala soki pa associé ya ye mukolo site ngwa zaka na mninga ne moko bazaka ba penki bo lo wa redi kuta koma okata suki redi kuta koma okita suki na ye penki ke na mupanzi boy ayoko benga ngana nzambe pe ko alala raté era benga to me pe to akipe na prière na décrocher ki pande bat ba osamba na église donc ba ko tantenga ba meka ba so pe na église a solo to na biminde na ko ebake nzoka ne kuna basela nga réunion ke o ngai nazaki na olinga na sala site boy na boy wana kana ni ba cameraman complicité papa na bango tozo komele message boy mais boss makambu boy pourquoi azwa ka solution likamoko tino yongo boss ndenge nini donc hier sala wana ka tali silele akolo batampi saza mutu mwaza kwa puku aolio azo fula aza hypocrite akozwa bombi manzaka na zwi camarade no apenki ko aredi wana camarade wana ndo omona aleki abandi siko koloba camarade mo abandi koloba ina ndi koloba yes ko mona zongi sima comme si rien n'était comme c'est loko zate ndo ne chayebi kuti loko te na bo cheringa omona ya vana sima muninga ne wana ndo mona azoloba yekuti
Avant na on bossa sito ezaka ndenge nini mais à trouver la solution te ngolo à trouver la solution te en tout cas nga depuis na sita longwe na tu que trouver solution le commenter parce que ça doit trouver solution mais à trouver des solutions pour la caméraman à trouver des solutions pour la caméraman dokiwana déjà trouver solution donc Moro c'est louche. Okay, merci, c'est louche. Hein? Aruna mère chef, hein? Nomobo munakaka. Usa suna isanga bana kongote. Okomi na site, usali site, to okomi wapi. Siko parce que au travail il souté, au travail ce qu'on a site nini, tous en a projet mon co déjà bon l'endroit déjà pardon. Bon, découvrir kaka mais pour l'instant on avait là pe ma pe non parler peu bien. La mukino va tourner j'en appelle des araya moi maman matika mikolo na pema na pema na ka moi quelque temps ba sollicitation ya nango ba benga ba tu benga vraiment merci pour vous contacter nga bola sika ke musala na bando sala zo ke pamba te parce que une fois kaka le message moi zaka lancé ki na longo mais faut mona ba appel ma chérie faut mona ndenge bazo benga mbula en tout cas na batno bazo benga nga là vraiment merci beaucoup misuru ba benga ndela zako scraper na intercéder longba na site wana ngabi papa uzako intercéder ngabi oui on va bien appeler à Lausanne. Est-ce que bien appeler à la Colingolong, la situation est bloquée. Effectivement, hein, on a raison, hein, bloquée. But botika kuna boye bela. Boye bela. Donc, au ça nous un site abatum surtout au ça là yo mon site. Non, bah découvrir kaka ceux qui peut un site nangai, ceux qui peut pas batum sous mais bon, photo sur la paiement. Moni bata poto bato moi bato misuna bakina comme ka longo na moi saline site na ou soit à préférer collaborer na muninga ne moko poto zo mona na pona bike tel soka Christelle soka salinga likambo na bi porte ndako Christelle na okena lobele boy na boy mais bata poto ni suffit ka oseli likambo a bloquer ka na WhatsApp a rejeter l'appel non a bloquer na fait son foot bio que ti et si ka za rapport au solane orange makam au salangote donc comme il y a avoir au ça na ba site on a en tout cas il faut mettre sur la bien il faut vraiment tout ça parce qu'on appelle on c'est pelaté kolongo ba site longo non eza bongi adresse moko za na fixe vandi to na masungu un jour bokawana nenga bio que pour ça lelo kono pela na moment que mutu ana pe a bois que lo pe ba fleur po au vandi pe pa na tamla pe au sel pe chemin non eza bien que ko kabona ya baboy neti boy ya ndenga mabe ngane na zamona ko nga jamais sango pe mananu on a pe ma pona cameraman ngana osamusana nga na longwe na ndaku na ndaku na nga 8h na bengi ba cameraman comme to we les ani ba comprendre te na longa na ndaku na ngai na bengi ba cameraman des alara un jour avant tournage que na c'est moment que na tournage na bengi ba cameraman miel mutukuta benganga abisinga que non wera azoya le long aéroport il faut kende donc après na saki na biso to na c'est miel so wera isanga simple na fike OK pas de problème benganga na ke na zaki na nina ke na bengi ba cameraman ngana mususu wana ndo kiana a compliqué pour ya na ko benga mususu wana ngai na okipima mabana nga na biyo mini bo cameraman bo ba patron na comprendre ba cameraman na site te bozala ndeni non okola wana ndoki mtabomba ba matériel makamno sa zakite yebisinga ona photo louer ba matériel bona nga si nga na mine simba te na benga mkolosi ne non déjà we razo ya batu tout ba na aéroport so moeza benga ndoki wana apo yende mta garda ba matériel so zenka dans les environs comme ça à rejoindre so bien ya pesa so matériel mta filmer mtu so filmer biso na benga na téléphone na benga kuna numéro na numéro mususu numéro na mo biso ayebi ngote ana benga kabio OK malam j'ai la réponse à mkolo site ti lelo nazo combien na WhatsApp boss la suite c'est comment réponse exacte donc mboa kutu bien réponse exacte betelinga kara pena donc o yanga zaki importante o mususu bato mususu ne zaki important na kipe na ngapete mais bon comme na signalé ba on pété un jour avant na tiki vendredi na yo benga cameraman on a bisé na bike non na bengi sko mususu ba rami baleti wa ndoki te bengi sko mususu o mususu wana bengi na sa amine que non ndeza boye ngai non que ne tournage lobi na ozana la zamba na 10h to kuta na 10h na la zamba ngai na zamba dossier mon na bi mais finalement bino bozaka ndenge nini yango bino na site ba cameraman ba boso ni non comprendre te na katina ko benga wa ndoki abisinga pe OK pas de problème. Non, lobby non yo filmé. OK pas de problème. Donc il y a comme ça OK pas de problème. Donc andimi et comme il peut jouer en gros samedi on peut la mkina ndako na 8h na skoli maye na kina la zamba. Na koma na la zamba boy ban we razo ya na misu nanga. Makamle zo sema na misu nanga ben we cameraman. Na ben yo mususu wana
ayambinga te na benga wando ki na bela pas de problème abo yamba téléphone yako yamba téléphone alo belango soki rendez-vous na ngate de toute façon soki rendez-vous na mususu ana etalinga c'est mais finalement pour nous amta mabebwe ba actualité zo le bana posa nango lo nyongo yo ça yo vanda kaso na kanda avenir kanaka na place la zamba en cinéma eza combien de mètres et ça musika to ko ya toujours image azo ngako téléphone akatelinga téléphone na silikateur quoi ya sala bonga fa na tika kaka na pesi rapport et pas bakolosi ba condamner nga ote yo fa ki pa obenga ke brisque derrière le bec tu faka fini oh na benga un jour avant le bilan OK pas de problème yo sango wana pour ani na lobe na cameraman bongo na manquer respect ndenge zana paiement nano ma paie singa o paiement na tena bien on a TV5 on a France 24 on sala yo ba ko paie singa bien nini OK ko ba paie singa ngai mère chef no paiement tena longwe comme nous na poso na paiement ngana paiement te ngamone na longwe ba bela ngana paiement nano moi quelques jours ba zenga non non et simba de na longwe nanga wana ye moko cheringa ndumtabenga le bino wa penki soki wa penki wana nda tinda ke yenda ya koloba donc tant wana zo bezaka ye yaza hypocrite aloba boyete atinda ka mutu akokani oloba te atinda ka batu hypocrite oui merci mère chef hein bon le monde ndenga oloba avec tout son cœur hein azo s'exprimer vraiment na motema na mobimba mère chef relation nous ala na ona ba concert na ba confrère na onyo relation nous ala non ba concert na onyo so na bango bien je crois peut-être n'habiter même chose oh baba même chose vraiment que tout coûte à la tête mais bon nana pour nana n'habiter na problème na mututé je ne sais pas pour les autres mais pour nana relation bien na batunias que ce soit les hommes que ce soit les garçons donc et que ce soit les garçons plutôt que ce soit les filles naza ba relation ya mabete na bango parce que tu comme des équipes nationales les Kardashiens banini be curé comme un peu belé yo se retrouve déjà na kati ou bien aux an okunate ou bien comment non ngai nazala ni gauche ni droite ni l'un ni l'autre sauf que na le Kardashian nana mutu atupe na sola ma na solage na gloire langi na sola na gloire na le Kardashian sola kana na gloire na équipe nationale kunde nazana bato belé kutu na sola bango na kati vraiment kuna kutu base bato pena ba masala nga pe belé ba kuna donc mais ce qu'on a na sola bango nyoso na monake mi volonté la kama na ndenga musika jusqu'au point yo préféré aux na bango to bien aux anoka musika te nga préféré ka ndenga musika boye ça bien makasi monini hein parce que est circulé mingi surtout na j'ai la bouche mambo leki belé yo pour landa kiango non na j'ai la bouche makamba publier pour na yo tout ça éclaircir dans le monde entier par rapport na moi comme tout moi zenga capture atinga bitama ngamni na mona na zina bikola ndama to na bango moza ba conscience na bango et travail bon comme Lucas que lo nini bako masque pour mona ke baba tu mabe boke kama pesa na sele mission na kian boke ta ba commentaire o mona ka commentaire za kuna kaka bango ne ba mona ba mabe donc pour dire que oh nyoso ba sali wana ba complique copa bango za très léger donc ngane na zabwe na kuna tante oh soki na tshela mutumiso abengela ni ngobengela neti nini ngana na posa pe la tiri tenga na besoin na sali musala soki na moni ba date mbongo date atina mbongo ekokite na bengi pona mbongo na posa mutoki nanga soit eloko mo beneti tournage neza ka cameraman na sali mo bilongo na bengi na men à part ça na obengela neti nini bolingo na balo chilo baguna ngate banda lolo chilo biguna ngata ndoto te c'est que peut-être linga oyo linga ya boya na pesa ke kutana te olinga ndeni potana kutunde zate yo balo so masomi la yo mponga nakata kana mukuse mais chef OK boss nakati bato basola ne musubana ba site peut-être basola masomi la bazali na bango o bazana site wana basola ne ba masomi la baza mais ngana sola ne en tout cas sola nete. C'est toujours mon qui est question de être quand vous savez c'est que mon qui relation na Koffi Olomide. Nzambe. Yongo question Koffi Olomide. Quand yo za journaliste boye le poko que ça peut mission na Koffi car relation za nango quand on a peine za nango rien de plus. Rien de plus babi mère chef aboma libala pour na Koffi Olomide. Mère chef libala on aboma na tika na ko bala te Nzambe. Libala on aboma na bala te na tika ko bala non na tika ko bala te. Proposons ma balo boya na obinga ka gramme pao. C'est faux ma solo. Moi mon pao azana ka neti yo lelo ko sape mission nae to no c'est mission qu'on a toki ngana Christelle Mamout to kendanga Christelle Mamout go la to kina biso 3 filles so ko sa biso so mission to ki basi nae po biso so baba to zaki kuna to kina Christelle Mamout to zaki nanga to kina Gloria to kendo sa l'émission kuna na ba Vincent na ba Mbel Mususu ba Franck Stemai c'est que
biso zaki basen donc eza na bongo te za nga musala kaka to travail kaka ba rumeur wana kolanda rango te mama na kisho so bolanda ba rumeur ba to ko sala eloko te donc eza ka okangi matoyi nzela no ko zo kino yebi siko yo zo kende donc voilà donc devant il faut toujours na peselo bato ba public na yo bato ba sepela na yo hein bazo tuna quoi hein to comme vraiment to kene déjà kendo kende vraiment vers la fin conseil nini on peut ça ba patron tellement yozu moi choc wana na ba conseil no pesa ba patron ba site ou ba se comportera bien té hein na ba caméraman ou ba se comporter bien té en tant que journaliste pe amunene conseil non tout d'abord on pesa ba patron ba site surtout ba o ba na poto ya kinte vraiment boza na ba complexité hein le ba patron mususu boza ba complexité boza la fière na bateau boza na mpo bonde ba bunda bitumba po na site wana boza la fière ngana banda osa na site mo bwe deka Congo News nakuta 5 abonnés ba benga ba musu ba boya ko ya menga na ya na ye pe na ye na travail pe na pesa ki o nga fa na pesa na longa na tikel bango 2000 abonnés mais na yaki nakuta ki 5 pour dire que ce batu musu ba ko ya na bomba ko ba se bomba 1 pierre na bango menga da na sa ki ya makasi asaki wa makaso au site fake banada na saki kombo na site wana donc bakolo site bopesa biso valeur biso to sala na ba site nous bat bona poto bi réalité o eleka na kin ate ezate que yo za mukolo site ozo travailler na batu mais entre temps o chekaka batu musu ya site donc ba o bazana suko ozo lembisa bango pesa confiance de batu musu ezate pesa ozo si papa bon ba bana o pesa conseil o encourager bango na musala o moni so bazo encourager na musala o moni o pesa na force yo sala mais so moni musu so bazo minimiser même pas mukolo site ozo ka boy azo préférer batalibanda a peu patron mabe parce que kara batalibanda pesa ki baye a ko négliger bango ko lukasu batu musu pona ba cameraman ba cameraman ba yazo boma musala lisusu bien ba ka toujours na retard rendez-vous eza ba koma ba patron ba cameraman ba koma ba patron en tout cas ba kolo site il faut ba benda ba cameraman mato il faut ba onde ba so boma pe musala. Ok, merci mot de la fin na yo pour une émission na momo kokolo ba bien pour na public na yo o ba message toujours kolanda o mais pour le moment le besoin na moi congé le ba na bango ça mon plaisir moi quelques salutations na numéro de contact na yo na ba union ça va aussi pour na ko contacter yo. OK, voilà mot de la fin na ngai zaka accueillir merci d'abord na batunyo sonné bi ki batu so ba aruna o solo bate o komi koloba no abi ceux qui makamusus beza rapé ou vana calmete pour to ba mutazo choper les sapina lisu yo ya cheo bona lisu yo l'accepte yo ko chape na be mutupe koi donc jamais o ko vana calme aussi longtemps bazo lo ba mabe mon pe ko lo ba peza ka bien pour même so ba musu ba bi vérité te mutu so mona net publication wala ba tindelinga mutu so ko yeba ako yeba makambo zo le kate une fois ka moni publication na amoni ka que c'est vrai or c'est faux donc il faut na loba yango batuni so mona ki kuna komi ko loba trop non c'est juste qu'il faut na s'expliquer et pas batuna nga o ba bi ki na za ko sa na site désormais na za na site wana te mais bientôt kaka boye ba so ina zala wapi mais pour l'instant je suis à la maison na vandi na nous maintenant concentrer na pour na linga sala ba nga loba eloko ko zo moko ba décision mo brisquette voilà brisquette na linga na vana kende place il faut na yeba na skani na chama ko na cha mutu pour na bozete ke na koti na longo lisusu. Muke question ils ont gagné moi muke ndo lobi ke ba patron poto tout ça ce que ce patron moi poto monani ke le lobi ke na besoin d'investir na chamwa libanga na ngai ou bien na fongolelo site yo osala na site wana osala to osala bon wana non na bino te mais zaka maslisuna bizaka lisolo to solo là non cela maintenant si vous en avez besoin peut-être yako yeba yako tout cela plus vous contactez quand à plus 243 81 0 333 219 donc plus 243 81 0 333 219 voilà de besoin imoko Loretta Aruna mère chef vraiment on a besoin pe nabi ki bate bele baba Aruna mais ba conseil no pe sanga bien mais tino lo baboy nabi ki bate bele na décevoir bate bele pa bate bele benga kaka Aruna yoko lo bakate koko tarama makambo na te na koti makambo on a lo besoin makam nanga pour na bi kota kutete na kota mamba batute donc on a lo ba na défendre ndé ba droit nanga voilà quelques salutations na ba
Bon, salutation nanga mi kana bato balinga ngai ba o balanda émission nanga place na ko sa opi balanda ngai partout et ulama et do makana à Londres. Merci na ba conseil Yvette Kalombo, des gros bisous à toi. Papi le roi carte illimité na Maroc na ba tout vraiment bientôt là vraiment boye ba ici quand on zala. OK, merci bozui mère chef l'arrêteur chef Aruna bozui mon quoi s'exprimer na pesi merci la baignon so pesa attention na mango pour na kolanda CL News TV CL News TV merci à Papi Nzola Messo propriétaire privée à Christelle Arose Mamoun Iranium de la presse. Merci à toi Célé du papa social adieu Diogène Genève Mubimba Papi Chako. Merci à Patrick Mubenga merci à toi. Merci na baignon so pesa attention na bango Amiel Mulofa onto asima mona na katena sima caméra Amiel Mulofa Adishi Mongombe poto na poto est-ce que le connaissez bien comme diamant. Merci à toi tokutani à la prochaine d'ici là gardez-vous bien bye bye bye. Koinda mabe était masole bandi balobi le 1er juillet groupe Nabino Africana baso préparer mon bangé na concert. Bana Paris, Bana Lyon, Bana Léman, Bana Dinard, Bana Bretagne, Bana Nantes, Bana Bordeaux, Filongo à Moussika na Lyon, Balobeza ko yinda le 1er juillet. Ce qui ozangi mawatro, groupe Africana, ils ont organisé Maman mo bangé na concert le 1er juillet à partir de 20h jusqu'à 0h. Taraso Mundela lobby. Boto na adresse eza wapi. Na libulu ya métro ya Clémenceau na Rennes. Limika na libula Clémenceau wana na métro obetika na mopanzi na gauche na yo omona salle mo ya mairie eza wana mairie ya quartier quoi. Concert eza wana place ba fait tuer sala na Rennes. Concert eza wana kolia ofele komela ofele musique pe ya ofele